Maman Bijou na mokolo ya lelo. Ngande ko na bila mwasi la kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or lelo amemeli bino lisolo na ye euti na Cologne. Na Cologne c'est-à-dire na Allemagne. Ndeka na bandanga na za Bijou d'or, Maman Bijou d'or na beta ya masolo, Maman Bijou d'or lambaka, Maman Bijou d'or sala ba publicité, Maman Bijou d'or abakisela bino émission na ye ya ba amser o ezali chaque dimanche. Na mutu nyonso to otala vidéo na nga na no s'abonner te Maman Bijou d'or naza ko invité o s'abonner na Bidor TV ozala jamais déçu. Maman Bijou d'or naza aposa bo partager ba vidéo na nga, naza aposa bo emara ba émission na nga, naza pe na posa bo tiaka ba commentaire na bino. Partagez vidéo à Maman Bijou pour nous soutenir Maman Bijou et puis bon s'abonner pour nous soutenir nga pour naza besoin ya ba 1+ na bino. Lisolo na ngeza liboye ndeko na nga ya mwasi avandi na mboka ya Cologne en Allemagne. Abengi nga lobi Maman Bijou vraiment beta lisolo na nga. Ça fait sali moi mikolo ebele mais lisolo na likambo na okango vraiment pas si mingi na motema mais kana niko beta yango pona otalisa batu mokili ndenge ezali mabe. Maman Bijou ngai na feti mobeka na mboka na nga na Cologne. Na kendeki na nga feti na ekokuta na papa moko we papa ngo na yebaki na nga peye. Na ekokuta na papa ngo alingi nga na feti. Nga sikoyo pona nga na yebaki ke papa wana azalaka marié, nazalaki na mwa ba doute muke na papa wana lobi o tuna ba camarade na nga nazalaka marié te nga bobali mwasi abengana nga babilo mwande ngwana nga vraiment na lingio na bolingwa solo babilo mwande ngwana. Mama na biso tellement pe alingaki papa wana alobi oui a vérifier ameki ko vérifier na fête wana pa ya ba camarade ya papa wana ba yebise balobi o linga na yo ye mwasi amonisaka ye pasi mwasi abengana ye mwasi asala ye soki ndenge nini en tout cas mwasi amaltraitaka ye bolingana na bino. Mama na biso alobaki abi bon yo pesa nga numéro na téléphone na kobenga yo. Papa on n'a pas eu numéro de téléphone apesi maman na biso. Et ko sala ke maman on n'a pas zongi na ndaku. Atuni pe moi bato quartier ka bato mwindu balobi o lingana yo ye. Moi ça maltraitaka ye, moi ça bengana ye, moi ça monaka ye eloko te babilo mo ndengwana linga e bo lingana. Ba eko lingana na bango ba lingani na bango makamka ya kobengana na ba téléphone ko kutana. Ndeko la biso mo se ba ndeko déranger parce que na tongo akende musala. Tamsu ba osolola ti ba 3h ba 4h bande ko déranger bien en tout cas so boyeka to fanda esika moko. Papa ana lobi oui eza bonne idée. Ndaku ngeza mukinga na ya epana yo. Boto yebi ki ana poto ezala nango. Ndeko pe ya mobali akangi pe bisakala ayepa ya mwasi en tout cas ba vanda ki très bien bolingola bango kitoko ba lingana ki penza ndeko ya mobali abengisi ba ndeko na ye bazala la France par-ci par-là Suisse ba yaki kotala mama wana. Ba ekotala mama na en tout cas balingaki mama wana balobi en tout cas bo vanda malamu tokobala yo mwasi na ya liboso bandai ko maltraiter ye mwasi na ya liboso bengana ye en tout cas bo vanda malamu. Na kote ya mwana mwasi wana oyo azalaki mwasi azalaki mama ya bana ya papa wana akomaki koswanisa ndeko na biso ya mwasi bakomaki vraiment koswana batiraillement penza ezalaki. Après sikoye kokoma moi calme maman n'a pas eu maîtrise na ndenge na ye parce que moni que oui et comme ki nango trop tard parce que ye moko mutu abimisa ye mobali na ye libanda papa la maman la biso oya sika bavanda ki vraiment bien na mobali na ye tangu tiraillement esili na ex ya mobali na ye. Après sikoye maman la biso azaki na posa ya okende Congo ayebisi mobali na ye ba kende Congo mobali na ye lobi non yo kende na Congo soki oye nga na kokende. Maman la biso abongisi pe voyage na ye malamu akei na epe Congo kokenda kei Congo bande kovanda na ye na flat mais sali ke tanga koma ikaka lelo lobi na makei kotala ba bokilo na ye ke kotala bande ka mobali na ye en tout cas bayambaki ye kitoko bayambaki ye très bien. Mama na biso pe na flat iska bande ko lala azui semeki na ye moko ba bande ko lala mama wana kedeki vraiment na ka makamba ko sambela azaki na ba pasteur na ye azalaki vraiment la vie nini kaka ya prière et ko sala ke mama sali pe séjour na ye sili makamba kende ko sala sili asimi nzela na ye azongi kozonga azongi ay ko yebisa mobali na lobi non papa la ngai vraiment yo pe il faut kende Congo parce que na Congo bazana besoin na yo soki isaja ko sunga yo nga pe na ko sunga yo pona okende Congo. Papa la biso pe ko bongisa malembe akei na ye pe Congo kokende papa akei Congo avant d'abord papa kende Congo mama pe aremetaki moi bakoli ya ba pasteur na ye na Congo kuna apesi bakoli papa kiti na bakoli wana bengi pe pasteur a mwasi na ye aye a remettre moi koli mwasi na ye apesa pasteur. Après
selon ndenge babongisaki makambo na bango ye na mwasi na ye ke mobali na ye fo banda kokende prière parce que mwasi vraiment akoma vraiment mingi prière mobali na ye abanda kokende prière atiaki contact na pasteur wala mpo bakende ke papa wana ntango akiti na congo azalaki vraiment na posa ya kokende prière te akomaki koevite bapasteur wana abande lisuku ya bacoup de fil na bango te pasteur ya mwasi na ye ya mama oyo apesi nga lisolo avanda na colonne pasteur na ye na congo abengi alobi vraiment mama nazomona eloko moko ya mabe donc zalaka motema makasi nazomona vraiment soki mobali na yo azongi neti yo na mobali na yo bokozala lisusu te parce que mobali na yo alingaka kokutana lisusu na nga te mobali na yo ayambaka nga na telefone te mama zalaka motema makasi mama oyo deja ayokaki deja ke pasteur na ye alobaki azalaka ya motema makasi abanda mpe kaka kosambela mama banda mpe kaka kokontinue kosambela kotika mobali yango mpe na maboko ya nzambe ke biloko abanda amemaki ateka mobali na ye asala séjour ya malamu epuis azonga bayeba nde nini bakosolola malgré pasteur ayebisaki me ye abanda kaka kokontinue toujours kosambela mpona mobali na ye esali ke mobali wana awuti mpe afrique azongi kozonga boye nani mwasi wana asali makasi abandi koyebisa alobi papa il faut pe ozonga Congo mpona bandeko na yo kuna famille na yo bazala besoin na yo mobali wana azalaki na ye mpe na bule ya kokende Congo me alingaki te bakende Congo ensemble na mwana mwasi wana mpo azalaki na makambo mosusu oyo akosala yango na famille na ye ke mwana mwasi wana azala te ye pasalisa ye babi wi mama nga mpe fima nakende Congo abongisi mpe babiloko na ye bakongo bamarchandise na ye koteka akende mwana mwasi na papa na biso mpe akei Congo esali soki jour moko abengi mpe pasteur ya mwasi na ye aremetre mpe koli oyo mwasi na ye apesa pasteur na ye papa na biso eloko pasteur eloko amonaki yango mabe na sens ke papa na biso ezalaki projet ndenge akiti Congo abanda kokendeke prière et puis azalaka mingi na pasteur wana mais papa oyo awuti poto awuti Allemagne akomaki koevite pasteur wana alingi lisusu contact na pasteur wana te pasteur wana ekobenga mama na biso na poto alobi o ndenge ezali wana vraiment salaka makasi parce que nazomona kozonga mobali na kozonga neti vraiment ekozala vraiment malamu te mais kana nous vraiment kokota kaka na modindo ya baprière parce que ndenge nazomona soki mobali no azongi bokozala lisusu te mais mama wana alembaki te malgré pasteur na ye ayebisaki bongo abande kocontinue toujours kotika papa wana na maboko ya nzambe kotalisa nzambe ke soki aza mobali na nga change ye esala ye bosala bamarchandise akendeki nango koteka etekama mama wana vraiment bande kosambela mpona mobali na ye mais mobali na ye kokitakitaki na kongo nzoka azalaki deja azalaki na masolo na bafamille na ye bafamille na ye babengelaki ye balobi yaka awa yaka ozwa kodia mpona osalisaka famille ndenge biso tomoni ke mwasi na wana ya poto asambelaka mingi ye akoetufe makambo na yo ekosimba te kosa ye kaka kozala na ye te biso mwasi topondeli na famille yeyo donc papa wana ndenge akitaki kini asakendeki kokutaki basi babongiseli ye mwasi ya famille oyo bakopesa ye azali wana papa na biso mpe tema azalaki na mposa bozwi ke bapesa ye kode ya famille ya bino moye pa boya makambo ya famille na bango eza te accepte akomi kobima na mwasi wana tellement famille na bango basi bamvutaki ye olia suka kada mwana mwasi wana papa wana akomi kolokota n'importe qui na Congo akomi kobima na bafille oyo mobulu ya kosakana te kaka ndenge ezalaka ke esika mabe ezosalama mutu moko mpa kokozala wana ayokeli yo mawa muningaka ya kamarade ya mobali ya fille apesinga lisolo na Congo abengi mwasi wa poto ayebisi alobi mama ndenge mobali na yako ya vraiment kozala na ye mingi ta ko ya kopesa o balati parce que mobali na azosala n'importe quoi donc à part mwasi o ba famille ba ponelaki ye abande kozwa lisusu basi mususu abandaki ko zala na bango pendant séjour na soki 4 filles boy et kosala ke papa na biso alingi azonga déjà à partir déjà ya kin aboyi mwasi na ya poto ya kozwa ye kokita kaka kiti vraiment un changement ezalaki bazalaki lisusu na tante ya malamu te mukolo mususu mama na biso azalaki na toilette ayoki penza papa na biso azosolola na batu
abenga kisoki ya na yemo kana mboka poto azo yebisa ya lobi nga pe na uti kin bapesinga code ya famille bapesinga mwasi ya famille nazokela mwasi nanga oyo mawa ne nazana shwate ifonga na etoboyana pona makambu nanga esimba mama na biso esika zalaki ayoki nyoso papa na biso akomi lisusu kodekone kobenga ba makangu na ye na kati ya ndaku ya mwana mwasi wana mama oyo apota lobi non en tout cas nga nazwaki yo na tanga pasi nazwaki yo mwasi na watiaki yo libanda ozala moto omelaka bakisi ozalaki bien te na lokoti yo na donc na zongisi yo mobali ndenge ozalaka mais asopesi nga yango oyo kobenga basi mosusu na ndako na nga vraiment ekosimba te mpona nga naza nzete te naza libende te naza mpe libaya te donc malamu obima na ndako na nga okende papa na pa yebisaki mwasi wana ya poto alobi bon c'est mieux tikelanga mwa temps mpona nga nabongisa biloko na nga nabima mama na pa tikelaki temps esali ke wi moko mosusu mpe mobali anga yebisi yabi vraiment nga mpe nakomi prêt ya kobima na nga papa wana abimi na ndako ya mama wana sikoyo lisolo ebetami lisusu pourquoi parce que ndenge papa wana abimi 2 mois après papa anga akomi kodéranger lisusu mama wana oyo mwasi oyo ya poto bazongana azotuna ye soki osozwa mobali en tout cas bandeko na ngai ya mibali soit ozalaki na yo na mwasi na yo ya ndako esimbi te soit diza bamaltraitaki yo soit diza basalaki yo soki ndenge nini mwasi mosusu ayokeli yo mawa alokoti yo akomi azongisi yo mobali azwi yo atie yo na katikati ya ndako na ye tala merci oyo opesi ye soko oyebaki ke famille na yo ndenge mariage na yo ya liboso ebebaki famille na yo baproposaki yo po ezalaki deja likambo ya kala avant kuta okitaki oyebaki na yo deja yango soki oyebaki na yo ke ntango mariage na yo ebebi okozwa na yo mwasi ya kodia mwasi ya famille pourquoi ondimaki mama wana mwasi oyo ya poto onyokoli ye mwana mwasi ya batu 2 ans olambisi ye alambi ovandi na ndako na ye abokoli yo donc malgré oyo mpo bande kosala bande kocontribue mais sans mwasi wana mwana mwasi wana moto azongisa yo na moral mpona mama na bana na yo abengalaki yo atiaka yo libanda bandeko na ngai ya mibali soki olingi mutu te ozala ba projet na yo mususu pourquoi okoma ti na niveau ovanda na mwasi 2 ans après au décevoir ye soki oyebaki ke ifale ozwa na yo kodia ifale ntango olongwi kaka na mama ya bana na yo mbala moko ovandi na opasiente ovandi na yo ofuti tike na yo oke kozwa mwasi na yo ya mboka na bino ya famille na bino bapondeli mpo na kodi ya famille bato basi bakoma na bango kosambela makambo bakodi wana ezalaka te batumi bakoma na bango deja kosambela ndeko na ngai ya mwasi vraiment aza très dessus na mboka ya Colonne alobi mama bijou beta lisolo oyo parce que papa mobali oyo alelisa ngai na lela mokolo na mona kutu appareil na ye ya telefone bafoto bavideo oyo yakanga bande kosala kokangana bana baso bandeki kozala na bango na Congo mokolo nga na mona yango na lela penza ya kolela na lela na sanza butu mobimba papa oyo alelisanga après sima nango lisusu akomi koloba nanga ke mama bijou akomi koloba nanga mama bijou tozongana sikoyo na ndenge ke ya ki nakoma lokola makangu na ye nga moto asi abimisaki nga na famille bapropose nga ke bakobalanga sikoyo nga nabima tokoma kobima lokola mwasi lokola bamakangu mibale mama bijou betala lisolo oyo bato mosusu ya mokili basala bango ndenge nini mutu nga na lokoti ye na ntango ya pasi nabongisi ye nakomisi ye mutu bato bazongi kopesa ye lisusu respect mais tala kado oyo apesi nga tala lifuta oyo afuti ngai mama bijou nabeteli bino lisolo ya ndeko na biso ya mwasi alokotaki mobali na ye azalaki na ntango ya baproblème na ntango ke mwasi na ye ndako abandaki kotorture ye ntango mwasi na ye ndako abandaki komaltraite ye mwasi na ye ndako abenganaki ye pa mama oyo abesinga lisolo alokotaki mobali azongisi mobali kibomoto na ye azongisi mobali kibomobali na ye mobali akomi bien mobali arépondre bamisala mobali arépondre basanté mobali akomi très bien après tala lifuta nini oyo papa na biso afuti mama oyo avandaka na Colonne soi-disant makambo ya bakodia makambo ya bakodia ezalaka nango lisusu te bato bakoma kosambela lisolo epesinga pasi parce que kovandela mobali 2 ans esika moko na ndako na yo okanisi ke akobala yo
okei na Congo okiti na famille na bango mwana mwasi abetelinga lisolo alobi mama Bijou mpona kende na ba belle famille na nga wana na bande kozwa ba moto esika ngo eza te kokei na voiture mbala moko okiti non ba moto na mona pasi nga mwana poto nalala na ndeko na ye nakendeke pa babokilo na nga basala rassembla ya koyamba nga kobenga kutu mwana bango na misu na nga vraiment mwasi akobala yeyo bapesaki nga espoir ntango kaka mobali akiti akeiki mobali aye mobali nakangi mobali na nga azoyebisa motu ke bapesi ye soki kodi ya famille avant bapesi ye mwasi ya famille moyen avanda na ngai eza te mpona soi-disant ngai so navandi na ye makambo na ye ekobonga te donc azoyokela nga mawa me aza na choix te. En tout cas lisolo epesi nga pasi ekomi na kobanga kozwa motu na nzela ekomi na kobanga koede mobali olingi na mobali me aza na ba position moko boye ya pasi nani ekomi kobanga kozwa mutu aboye ozwi mutu aboye plus tard akoya kozongisela yo kaka mabe tala papa na biso merci apesi mama na biso na mboka ya Cologne mpona kolakisa ye ke ye aza na ye mutu abakisi ye aza na ye mutu abakodia me ava azwa mwana mwasi wana ifale asalela nano kikodia na ye abala kitsudi so babenga boso bakitsudi so bakombo nini abala mwasi na ye o famille eponele ke anyokola mama na biso pendant 2 ans mokili mobimba eyebaki papa oyo mama oyo abetaki tolo na mobali alobi oui nazwi mobali parce que nga pe naza libre nazwa mobali na nga tovanda papa na biso na mboka Cologne kado opesa mwana mwasi oyo yango oyo mais mokili eza nango kaka ndengwana un jour okofuta parce que mwana mwasi oyo apesinga lisolo aportaki yo na cœur alobi mama Bijou beta lisolo oyo pona epesa bapapa mosusu mayele soki mwasi azio na ntango apasi kofuta ye kopesa ye merci bapesa na mbwa te papa oyo apesanga merci na bapesa na mbwa et puis talisa batu ke eza na batu tina lelo bakontinuera kokroire na biloko lokola bakodia eza na batu tina lelo bakendeke kozwa bakodia na famille donc batu bakoma na bango kosambela mais sur moi 10% moi 20% batikali nano na bakoutume eza vraiment malamu te kodia wana eza bakisi kodia wana ezalaka eza dine te na mwana nzambe eza deja en dehors ya kibonzambe eza deja kibonganga eza deja kibondoki toluka nzambe totika makambo mosusu wana mama na biso baboyaki yo na famille soi-disant ke akoya kobebisa misala ya mwana na bango mpona mama wana asambelaka mama conseil nga na kopesa yo kaka parce que nasi na beti lisolo na yo ebandeli ntina suka na ndenge bokutanaki na fete na ndenge bolinganaki yo olingaki mobali ozwaki na ntango apasi mwasi na ye abenganaki ye yo olokoti ye ake mobali akeye Afrique akomi kozwa basi ebele ake kokutana na mwasi bafamille bapesa ye après aye kopesa yo merci bapesa na mbwa nga conseil nakopesa yo comme ndeko na yo ya mwasi mobali wana kozongela ye lisusu te epo ezali nango kaka nzambe kwa na famille na bango ndenge obetelinga lisolo balobaki na ye ke akosakosa yo kaka comme pa kokoki kokosakosa yo ye asakota na ye na makambo na ye ya bakisi asakota na makambo na ye ya bakodia okoki koya koleka na yo mbeka ya pamba en tout cas nzambe alingi yo courage kozongela ye lisusu te ata mibali basili préféré okende kovanda na yo likolo ya nzete otalaka bato na se boye kozongela ye te oyo osali pendant 2 ans na ndenge mama abana na ye alokotaki ye ayebi te ye ayebi yango lisusu te c'est pas grave donc eza nango mokili bopartageaki mpe babien eza te kaka mabe bolamu mpe ezalaki yo mpo ozalaki na eloko moko ozwaki epa na ye donc il faut pas ko epesa yo souci esala yo nini oza na yo mpe moto so bota na yo oza na bana na yo osala mpe vie avant mobali wana donc eloko moko ya sika ezali te soit courageuse zala forte makambo nyonso tuna mokili eyaka kaka mpo epesa biso mayele efungola biso misu na sens ke mbala ya nsima
lokola oza na déjà mama oza na bana na yo mbala ya nsima soki okutani lisusu na chance ozwa mobali oyeba nani na nani okoki kolinga ye famille nini oyo okoki kokota parce que eza na bafamille mosusu ntina lelo bazala na basu makambo etali ya kibokoko makambo etali ya bakintudi wana donc bato bakoma na bango kosambela mama zala na yo makasi mpona nzambe aépargne yo mpi nzambe na yo alingi yo paster na wasi ayebisaki oke soki mobali azongi yo na ye bokozala lisusu te yango namoni eloko moko te okoki komilela donc conseil kaka mama Bijou apesi yango na soit forte et puis mpona bapapa oyo ntina lelo boza na bacomportement ya boye mwasi alokoti yo après au lieu ozala na yo reconnaissant obimi na yo ingrat eza vraiment malamu te comme mpe eza mpe na basi mosusu mpe baza bongo mobali alokoti yo na ntango ya pasi ozalaki na souffrance ya eloko moko boye ta mosusu bauti koboya yo ta mosusu boye mobali alokoti yo na moma wana azalaki nyonso mpo na yo parce que ye nde moto azongisi yo mutu après oye kodecevoir ye ezali malamu te ezali ki ingratitude totika kotambola na ki ingratitude soki moninga aide yo zala reconnaissant ou bien boya na yo soki oza na baengagement na yo moko ta mosusu ovizaka na yo loin boya na yo supporte kovanda yo moko moto okoki kokufa te soki ovandi yo moko bambula na bambula oza kobule oyeba eloko nini oyo nzambe akomemela yo na avenir et puis soki libala ekufi sika kowelela kozwa mobali te kowelela kozwa mwasi te basor nango yango wana donc mama Bijou nalobi kaka bandeko na nga mibali bomekanani kochanger et puis bato bastina lelo batikala kosalela kaka makambo bakodia bato bakoma na bango kosambela bozwi ya solo penza ezalaka parce que nzambe aza donc nzambe aza likolo ya nyonso aza likolo ya bakodia oyo bino bozwaka commerce avant esimba eza kaka kisi te eza mutu ya mutu donc mutu moya avant mutu a reçu eza kaka kisi te eza kaka zala na mosala ozosala zala sérieux na mosala na yo linga mosala na yo zala na discipline na mosala na yo okoresur par rapport kaka ya bakodia wana nalingi bino mingi bosaboni massivement na Bidor TV bozala jamais déçu parce que mama Bijou do apesa ne ka ba conseil na pesi conseil papa nanga bozala ki bien na mama kodia eye ememeli bino désordre ebebiseli bino ebebiseli au foyer ebebiseli nyonso mwasi obengaki ye Bijou mwasi obengaki ye chéri mwasi obengaki ye je t'aime mwasi obengaki ke oui mwasi avi nanga donc mwasi na bande ko luka penza eza yo mais pona kaka kikodi okende kozwa na Congo nyonso tu ebebi mama oyo alobi na beta lisolo na mekanani koyebisa osoko kozwa un jour occasion omona video ya mama Bijou alobi ekomi dango trop tard kolukaka te oyeba soki akomana nani parce que etali yo te sala vie na yo ye pasala vie na ye ya koki kovanda na mobali oyo aza na bakodia te oza deja na mwasi ya famille o baponela yo okutaki Congo obimaki so na combien de filles pona parmi ba filles obimaki na bango na mwasi na yo ya kodia wana bengisa moko bo aya bo vanda ye lisusu te ko compter lisusu te ko landela ye te wa komaki na nani wazongisaki na nani eza nango vraiment musala na yo te donc na pesi mbote na babone na nga nyonso mama Bijou alinga bino mingi na pesi mbote na famille na nga famille mo sesika bozali na pesi Lili Besa na Belgique bambote na pesi ba copine na nga bambote na pesi Bijou la Blanche na Congo mbote na pesi Paola Switzerland na Suisse bambote na pesi Mama Jolie na Belgique bambote na pesi mama Maggie bambote na pesi mama Meje bambote na pesi mutu nyonso to ayebi mama Bijou bambote na pesi groupe na nga moko ya WhatsApp ya ba amser bino nyonso tu na linga bino mingi na porta bino penza na motema na pesi mbote na groupe na nga ya ba mama ya première classe boza vraiment na kati ya motema na nga na pesi mbote na mutu nyonso to ayebi Bijou na pesi mbote na mama Giselle mi amore na Colonne ba bisou na yango yo na pesi mbote na mama na ngai Ariane na pesi mbote na mama na ngai
maman na Mireille na Hollande, na pesi mbote na Sandra Lina ma petite sœur na Hollande, na pesi mbote na mutu surtout oya linga bijou na oya linga bijou te mama bijou da lobby. En tout cas batu bakoma na bango ko sambela bato batikala ka atina lelo ka ko zela bazwa bakodia. En tout cas bo mekana ko changer la no boule parce que nzamba za likolo ya nyonso parce que kodia wana ezakisi. Alinga bino mingi bye.